na zuma loba traitement mingi ya faiblesse sexuelle ba hémorroïde eza ko se basé mingi kaka na ba plante na biso mingi o eza ya traditionnel ba kisi na biso ezali ya bokoko ya ngonde pe amuteza ko soigner faiblesse sexuelle na ba hémorroïde soko zu traitement nango bien olandeli pena omona ke nzoto na opene ke zonga mopikiliki ya malamu pe force nezongi normal ndingi ozalaki liboso donc ressenti pena à l'aise mais ezali ko sala maka mingi na banzete na biso non ke ba oya mindele wana ba okoka yango te na biso moko na ba plante na biso moko o tozali nango yango soko olandeli ba kiri wana omona ke ozongi non la kisabatu ba kisini ni vraiment ozo sunga bo pikiliki vraiment na bali et puis nini vraiment il faut ba sala au juste pour ba retrouver qui mobali na bango qui mobalicité na bango ceux qui mo banzete ezali ceux qui mo ba biloko msusu ezali ozo sunga vraiment papa mos o aider biso o aider pe bande ko ebele o ba kolanda émission oyo o la kisabango mo banzete mo ba kisa komela mo ba biloko ko baka vraiment sala bango mo bien banzete nansi ke banzete ezali ngwana kuna to mona banzete ndeti ba o tozana ngo oyoyo ndeti nze papa mais bakisi ezali tozana bakita mata tozana ba lofimbo ya ngwana kuna oyo ezaki soko meliango omoni pena kitoko à part ça pe ba mogomboreza na kati kuna bakimbiolongo ezali so tosali leo na ndenge mso banzete ndo toyebeli mais bokoko na biso omona pena ki résultat na yo ezala normal oza satisfait pena makasi mais kita te oyo ezali kisima oyo ezalaka bien pona ko se traiter faiblesse ya biso mibali oyo ezali lolango ezali pe bien pona ko se traiter biso mibali oyo ezali mvala pona ko purger pona ko pesa biso force na biso mibali to zonga na force oyo ezali antibiotique na biso ya bokoko po ba faiblesse sexuelle mso pe ezali à cause ya infection oyo ezali ko mona que se perdre capacité na yo ya force ya mibali oyo ezali antibiotique ko bazala ko melaka po mona que ozonga malamu oyo ezali pe moko ya mikongo pona ko sunga mikongo soko ezali ko souffrir na mikongo soko meli yango omona pena ke sava mukongo elamuki pena kitoko oyo ezali mopesi oyo ezali mopesi soko meli yango okomona pena ke mikongo ato ozalaki na balaria ozalaki na basucre na nzoto okomona ke nzoto na pena ebongi ezongi pena malamu mingi Congo France Bisona bango na biso bisona bango ekara molai pense.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com. Bonjour, bonsoir fidèles de notre chaîne. Bienvenue dans votre émission qui est présentée par la vôtre. Audrey Luzolo, 3 fois sucré. Moi, c'est l'équipe de la sauce Elengi. Kande Toloba Loba. Toujours, les lots vraiment Tobaï Congo France. Ndema Kambo. Déjà, salutations à mon boss. Didi Dipumba, Bisiko Zouami, vraiment Bambote Noé, Belé, Angwana, na Moko, ya Mosali Nayo. En tout cas, Topesio déjà Bambote Skabo Zouami. Derrière la caméra, c'est Alain BCBG. Ensemble, on a Alain Toromeka un peu au Tambo, la côte découvrir un peu marché Nabiso à Gambela. Précisément torozo moko ya bateki ya bakisa bokoko et belé na potopé partout dans le monde bazo nyo comme vraiment par rapport à makambo etali bo pikiliki ya kimobali basi pe en tout cas bazo mitungisa mingi balobi to ebite misala tozo sala ezo bebisa biso banzoto tonde mibali pe balobi biso koto misala tozo sala ezo bebisa biso banzoto sikonde to romeka ko découvrir est-ce que eza pona misala to eza kaka babimela mela ba jeune ba komi nango lelo yango komo détruire bango et comme ko détruire babanda ko sala yango komo détruire bango lelo to komeka un peu ko découvrir ensemble na bino donc vraiment mituna na bino et rozala poser vraiment au cours de cette émission bozo vraiment bien on a ba réponse na bino déjà bozala dessus té ensemble na Audrey Luzolo ya bino moko bo pesa confiance déjà je m'en vais saluer un de nos vendeurs déjà to komeka un peu ko solo là papa okoko le kano boye. Bonjour, bonne santé, combo déjà c'est qui? Santé bien, combo nanga matos. Déjà c'est bon. Combo no mantos déjà tomonio awa ozoteka bakisa bokoko tolingi to yeba bakisi oyo ozoteka oteka rango d'abord pourquoi seulement pour na kosalisa batu ou bien ozoteka ngo parce que vraiment si jeune abiso ya lelo eza pona impuissance sexuelle pas bana mibali et pas bana basi en tout cas banzoto bazolela lela banzoto ezofongwa mato zo bate eza dit à quoi
et puis qui bon moi si vraiment tozo perdre yango ba mibali pe ba leli ba lobi en tout cas misala bazo sala nde zo sala moi pasi ba mi Congo pasi makambo belé donc lela eza vraiment belé na baninga na bibande ko na biso mibali pe bande ko na biso basi soko koki ko expliquer vraiment impuissance sexuelle et ya kana ndenge nini impuissance sexuelle et pas ya mibali ezo ya ndenge nini papa. Bon, à propos ya impuissance sexuelle ya pas mibali ezo ya mingi à propos ya misala pe eza moko ezo ko pesa mibali impuissance sexuelle misala so mobali azali ko sa misala moi makasi à travers la dur à la mukara tongo azuzo temps belé ya travail ya on te sala ke mobali ya kuma na impuissance sexuelle mibali pe zali ke à propos ya ba rapport sexuel on a pris sur ça on peut trop ils appellent moko et bazaka na puissance sexuelle pour na ko faiblir biso mibali mais sous ces ali pe kozwa biso à travers pe ya biloko kolia o tuza kolia ka surtout biso awa biloko kolia pe tuza kolia ezo nyokola biso pe na makasi na ba biloko miso bazo lambela biso na banda ko pa madame bazo tila biso ezo ko se détruire biso makasi na moko susu ya komela ka ba kisi ba kiso ya ba stimulant on a pu se mélanger trop ils appellent moko ya kokimisaka puissance ya biso mibali mais ya kundingi na piki opesa ba détaillant pour na ko talisa bandeko ki bayiba ke ndingi nini faiblesse sexuelle et ya kaka na biso mibali ndingi wana. Justement yango mituna etunami to ebite impuissance sexuelle eza par rapport à biloko tozolia oyo tozomela to ba biloko tozo sala tozo comprendre te eza nini ba mibali vraiment tozo comprendre te ba leli moi mingi ba déclaration vraiment eza moi ebele par rapport ya mibali vraiment moi ba déclaration eza ebele déjà papa les cas na mupanzo yo moi ba déclaration vraiment eza ebele tozo mituna tolobi eza nini ba papa ya kala ba mama kala to moni ba biloko ezala qui va monter mais to comme remarquer ba jeune na biso lelo déjà ba comme na ba impuissance ba papa na biso ba comme na ba impuissance bozu déjà réponse et yango nango ezali suko tozo yebate traditionnellement ce qui il faut qu'on traiter yango il faut retraiter yango na nini ezo senga nini est-ce que ça na ba condition to traitement nango pe ko kiko zala papa Amos na zuma loba traitement mingi ya faiblesse sexuelle ba hémorroïde eza ko se basé mingi kaka na ba plante na biso mingi o eza ya traditionnel ba kisi na biso ezali ya bokoko ya ngonde pe amuteza ko soigner faiblesse sexuelle na ba hémorroïde soko zu traitement nango bien olandeli pena omona ke nzoto na opene ke zonga mopikiliki ya malamu pe fox ne zongi normal ndingi ozalaki liboso donc ressenti pena à l'aise mais ezali ko sala maka mingi na banzete na biso non ke ba oya mindele wana ba okoka yango te na biso moko na ba plante na biso moko o tozali nango yango soko olandeli ba kiki wana omona ke ozongi normal. Déjà na yo tokosola mingi na o etali mibali tokoluka pe ndeko moko mwasi yende ako expliquer biso penza par rapport ya bana basi déjà na côté mibali déjà comprenez mbula eza likolo déjà côté mibali papa Amos olobaki lisusu kombo mameka un peu ko lakisa bato bakisi nini vraiment o ezo sunga bo pikiliki vraiment na mibali et puis nini vraiment il faut ba sala au juste pour ba retrouver ki mobali na bango qui mobilicité na bango ceux qui mo banzete ezali ceux qui mo ba biloko msusu ezali o ezo sunga vraiment papa Amos o aider biso o aider pe bandeko ebele o ba kolanda émission oyo o lakisa bango mo banzete mo ba kisa komela mo ba biloko ko baka vraiment ça la bango mo bien banzete nansi ke banzete ezali ngwana kuna to mona banzete ndeti ba o tozana ngo oyoyo ndeti nzete oyo ezali kisima oyo ezalaka bien pour na ko se traiter faiblesse biso mibali o ezali lolango ezali pe bien pour na ko se traiter biso mibali o ezali mvala pour na ko purger pour na ko pesa biso force na biso mibali to zonga na force o ezali antibiotique na biso bokoko pour ba faiblesse sexuelle biso pe ezali à cause ya infection o ezali ko mona que se perdre capacité na yo ya force ya mibali o ezali antibiotique ko baza ko melaka pour mona que ozonga malamu o ezali pe moko ya Congo pour na ko sunga ka Congo soko ezali ko souffrir na Congo soko meli yango o mona pena ke
sava mukongono elamuki pena kitoko oyo ezali mopesi-pesi oyo ezali mopesi-pesi soki omeli yango okomona pena ke mikongo ate ozalaki na balaria ozalaki na basucre na nzoto okomona ke nzoto na yo pena ebongi ezongi pena malamu mingi. Mais papa ntosi bato ebele pe balobi que baleka na niveau ya bato ebele pe vraiment balobi ba traitement yango pe ya bokoko c'est comme nango lokuta bameki bazui solution te. Est-ce que vraiment témoignage ekoki kozala na bato déjà bayaka epai na yo opesa déjà solution na bakamoko ya bongo? Ba témoignage ezali pena ebele po tozali koteka awa na wenza gambela chaque jour bato bazwa koya kosomba bakisi bazomelaka bantuka bazo ko se témoigner bazomona pe lobiko antuka pe wenzo na bokoko ekenda pe sango bato baze ebele bangola na poto bazali kolandaka biso bango yaka pe kosomba banzete so batini bandeko na bango ekendaka donc bamonaka pena kimia en plus bato ebele babikaka na nzela bokoko oyo bakoki konéglige yango tiza bakisi moko ya makasi ezali ya biso moko ya bato moyindo. Mais na kala tomonaka bokoko ebandaki kosenga vraiment ebelete ebandaki kosenga bambongo ebelete bokoko ezalaki juste osali mwa symbole moko kaka ya muke omona déjà que muto a se soigner na ye ozo comprendre yaka tozonga et désolé espace eza muke bato ezalaki omona muto asaleli mwa apesi mwa signe kaka pona bokoko esenga vraiment bongo mbongo te juste mwa signe moko ya muke omona tu peux azui lobi comme mikolo to comme mona bokomi kosenga bambongo ebele. Est-ce que yango te pe eza cause ya ko salisa pe lisusu batu te parce que en tout cas pe moi batu trop bazo déclarer pour na mambango et bakisa bokoko ezo sala te mais désolé pour na batu bon parce que yo déjà pesi témoignage awa que et sala kanango pour na ba possibilité déjà batu bazo ba pour na ba moyen. Est-ce que eza kaka na ba prix wana mkie wana bambongo mkie wana bando senga kana kala to et comment vraiment na ba prix moko exagéré? Bon, ba prix aux na ndenge ya kala omoni kala mingi pena tradition na biso batu mingi bande ko tiango kate pe tozalaki pena lwa to komi lelo te ba place ezalaki belé banzete to ndeko ko zongo en facilité ozomona ke to pusani ka pembe to zu banzete mais na kilelo banzete komi biso pena moi passe po ko musika e ko faut futa transport faut kende faut sala ta mikolo po ozwa yango po oya boye yango ekoma mwa pasi moke mais ba prix eza nango ba prix normal oyo eza ki tosenga ka oyo eza ki tokosalela yo na ndenge ka tokomi na kilelo ndongo ozomona babiloko nyonso eza mwa kopusa na mwa moke mais ba prix eza nango pena cher te tokosenga normal tokosela mpe kisi en tout cas okomona kimia okosepela yo moko donc malgré bokoko le roi etombwami ekomi lokola mwa célèbre moko moke bato bakoleka ba TV belé bazosala ba publicité bato ndenge na ndenge bakoloba ngala salisaka tokome belé yango mozomona pe mwa moke ba misusu bazwi mwa défense moke po ok misebela mbongone amwene kimiate misebela mbongone amwene wa malonga te yango zomona bato bazoko pe komona pe mwa moke mwa passe na ba oyo baye ko bebisa traditionnel mais traditionnel eza na mbongo eza normal oyo eza ki muta pesi yo pesi muto lobiko muta ke ko sala publicité na oyo saleli mutu nde muta ko se témoigner muta ko pesa publicité na ona muto bikisi wana. Ok, déjà, est-ce que okoki kolakisa biso eloko moko na moko pe utilité nango, utilisation nango, eloko moko tozomona pe ba biloko mosusu ba dessiner pe ba sexe ya mibali, toyebi est-ce que yango ndezo boma bango pe ba nzoto ba stimulant wana ou bien eza ba kisi ezo salisa en dehors oyo outu kolakisa biso? Bon, en dehors ba biloko eza milangi normalement eza nango kaka ba stimulant. Eza ba stimulant, eza ba biloko ko sela kaka na moment. Les biloko te rose en temps et belé en tout cas ba biloko oyo sui pozo melango mingi eza mabe mais ba biloko eza bien pour na biso eza ba nzete ndenge na lakisi na ba biloko ozo mona eza na ba sanyo eza si naturellement yango ni peut auto bengi bokoko yango ozo ko mona oyo yango ba bengaka bokoko yeyo déjà tozo kende ale BCBG zulanga eloko oyo to moni déjà eloko oyo bakomi Maxman to éviter eza vraiment nini eloko ezo pesa force ou bien à la longue eko détruire nango comme melango eko détruire nango à la longue ou comment oyo ezali mingi eza maximum eza ba stimulant moko za ko komela pour na pesa force na mobile na moment oyo alingi ko coucher na mwasi pendant moi ba 30 minutes akoyi komela yango wana eza maximum wana.
Et kisi nini lisusu vraiment oyo eza efficace oyo vraiment ekoki kosunga bato et puis éjaculation précoce déjà nalingaki na bosana bakisi nango pe ezali papa mais bakisi ezali tozana bakita mata tozana balofimbo yango wana kuna oyo ezaki soko meliango omoni pena kitoko à part ça pe ba mogombo ezali na kati kuna bakimbiolongo ezali so tosaleli oyo na ndenge ya biso banzete ndo toyebeli mais bokoko na biso omona pena ke résultat na oyo ezala normal okozala satisfait pena makasi. Mais kita mata wana eza est-ce que tomona bateka yango pe na bataba babano baleka leka na babar wana est-ce que eza ezo traité ou bien ezo pesa kaka moi makasi moko te nzete nyonso aza kopesa makasi maza ko se traiter po eza signature eza ba malade e kokuta pe na nzoto eza ko longola comme si ba fatigue eza data on le moins nzete wana magot atom sanction na masanga omona ke o senti ke nzoto ezongi normal. Alain BCBG zila biso loko yo to ebite o eza nini to mona ngo eza lokola liaki lokola libanga la kisa biso vraiment eloko yo lobela biso eza utilité na ngo eza nini o eza luvemba otobenga bakoko na biso na Congo luvemba o eza pona kosela comme maladie ya estomac okoyi kozwa ngo buki yango tout yango moko tina mai o sanction na lemba lemba oza ko mela ngo pona estomac ndenge eza na pe kosela ngo pe soin de visage. Ok, tomoni pe libanga oyo eza libanga nini oyo oyo ezali basan yango nyonso eza basan oyo eza mpona kotumbaka batumbango mpona ba mauvais esprit même ata na catholique yango basango basalelaka. Ok, déjà torozongela yo papa Mos torozongela yo tosoli vraiment o etali mibali déjà torozonga lisusu pona o mekampe ko lakisa biso lisusu bakisi mususu yo moko déjà luka to kende nanu Alain BCBG to kende nanu esika ya mama to kende pa bah voilà kaka nde tolobaki que non to luka muninga moko mwasi a mekampe ko expliquer biso ba fait basi vraiment ko fongwa makobe banzoto omona mwasi vraiment par rapport à ndenga zalaki elengia ki bo mwasi esili nzoto efongwami akomi permettez-moi de dire ça mai aza susu na esengo vraiment te mobala zoke susu goûter tozo bateza par rapport à biloko tozo lia est-ce que za kovanda mingi est-ce que eza bimela bibaka baka en tout cas tozo comprendre yango te yango toye na muto ateka ka biloko yango akomeka mpe ko expliquer biso eza vraiment dit à quoi bonjour maman opesi na kombo bonjour kombo nani Davina Davina vraiment zala yo s'il te plaît Davina tozo senga juste batu question na utu kotuna awa tolinga to yeba nini vraiment zo bebisa nzoto ya kibo mwasi tomoni mwasi basi bazolela mingi partout en tout cas kibo mwasi vraiment eza lisusu te tozo bate eza par rapport ya kobaka baka eza hémorroïde biloko tozo lia to nini vraiment zongisela biso moyano ba misu balaki ba mibali pe baleki ebele misusu misa makasi do sala ifungolara suspe makamnae yemora miebike misu ba roza ba 3000 bali ba 4000 bali nyonso ndezo fungola banduta basi eza hémorroïde te hémorroïde potali bumunyon so ana be fungola nduta mwasi siko ato ko kuta yo pembeni ya biloko bokoko ozape na bakiso ezo sunga pe basi bakoki obenga yo partout ba Rolanda biso bana Kinawa bana ya Goma Kisangani partout Kinshasa poto partout ba obenga yo est-ce que okoki ko lakisa bango pe kisi moko oyo vraiment koki ko sunga bango po ba meka ko zongisa kibo nzoto ya kibo mwasi na bango ezali lokola bakisi nini so to koki telema obanda olakisa biso est-ce que zaka esika to vanja Parce que dans la place de Vandi. Parce que donc ça basi bango yeyo. Au boule propre. Au blé. Blé au ils ont ça basi de ben en moins à 12 ans. Papa so là ba fond na c'est mai ka ou ça donc ça. Donc ça basi qui est coussé kitoko. Mais est-ce que ça na ben inconvénient te ba kisio et à la longue ko bebisa bango te? Les inconvénients monté. Donc eza na ba inconvénient morote o assurer batu plutôt batu on so ba Rolanda biso ba fille nyonso baza vraiment na posa ya lisungi o ko expliquer bango nini parce que to monde eza ka on die ba mbuma mais to monde abilo mseza la ya komela banzete makasa to ebite yo lakisi biso ka bambuma boendeni eza obaka bambuma na obaka na si robaka za depuis 12 heures au moins là que ce que la personne se bimi ma et kauki nzele tkel pena sec au combien de bien au moins à 12 ans.
mais tozo mona pe ba fille ebele bazo lela balobi ba infection pe mingi ezobebisa basi ezofongola basi trop des infections na nzoto. Est-ce que ba kisi pe ba infection eza parce que toyebi ke to so la pe likambo ona munganga pe lisusu mais toyena na côté bokoko tozwana nous to mekana koyeba to lukana moi solution na vraiment to na babiyano ya bato baza vraiment na ba problème bazomi tuna bazomi lela vraiment moi mingi. Est-ce que na ndenge ya comment ba infection wana nde na utu kotanga ba kisi nango pe ezali wapi kisi infection ba kisi infection c'est belé ba kisi même si ka on a l'arsibino ce que ça ba infection et soit kamakas na nzoto so sentir que zo soit c'est que écoute na ba infection mais so soit le seul paste et ça comme ça on de saigner là qui aux ba infection té c'est que ba infection nyonso ebimisara donc ba kisi za kami balé la kisi biso bon ba poussière tomoni likolo wana tomoni pe kisi moko za wana ya ba fesse. Est-ce que ba fesse wana eza utilité nango eza nini ba kisi ba fesse wana simbela biso yango na no mama simbela biso yango ba kisi ya fesse wana tomoni eza pona nini eza pona ba fille wana poza ki ba base kuma minene ole la mbali na lingite alinine ya tata mukie ana poza ki pasa lwa baninga yango babaka ka ozo mansi obaka. Mais est-ce que au robim c'est la biso pe on a quantité to mona est-ce que ça a un inconvénient té ya non inconvénient ma biété ya ngoza pomade eza obaka na commencer et ça me pende minene makolo na bassin et c'est le penatai yani ozana témoignage ya batu basomba ba ya bazonga bazali ya solo ya bazali. Déjà merci kombo nani pesa numéro de téléphone rapidement kombo na Davina numéro de téléphone 097 044 525 097 044 525 te WhatsApp te Stéphane Mikolo nde esate. Ok Davina merci osungi biso tomoni banzete moko pe telema yaka kolakisa biso banzete moko tomoni Alain BCBG yaka kobenda banzete moko zawa tomoni banzete moko zawa Davina aomeka ko expliquer biso utilité ya banzete wana banzete oyo Davina eza pona nini est-ce que eza pona basi eza pona ya basi te eza mibali donc ya basi ka ndengo lobike wana basi wana kuna basi bazanga ba sentiment ba maquette du quête mango ba karate ba chauffati na se ba kisi nyoso mo utilité nango utilisation nango eza ndenge nini vraiment biso pe awa pona koza solution vraiment pona bato bazonyo kwa mingi moi eloko ngo vraiment ezotulisa moi mingi vraiment o eza pona nini eza pona loquette opete ba baso ba karate na mbetu bango ye oh ye chauffant ta basi ye baba so balala na simba ba ka ba moto te puis on a se ye Mona Lisa bazali. D'accord, merci Davina, merci vraiment au sungi biso na mituna na biso, merci beaucoup Davina. Au revoir hein. Merci beaucoup. Tozongeli Antos numéro de téléphone juste moi conseil na ba o nyoso ba mibali o ba olanda biso libanda ya mboka juste moi conseil au conseil ba nini par rapport à l'impuissance et puis ba éjaculation précoce et puis au petit numéro ya téléphone rapidement comme ça toi aussi ça na biso déjà. Bon pour nos conseils ba ndeko mibali o bazena puissance sexuelle ils ont la conseil bango kaka il faut ba so ba remarquer le quoi marque on est comme bango il faut ba baser kaka na ba plante na biso traditionnelle pour ba meka ko se soigner pour ba sentir à l'aise ou ezaki ko batela ba on bon moina bon mobimba bon pour na numéro ya téléphone on peut ça 089 81 560 14 numéro na nga ngwana o ko benga nga pour joindre docteur Matos nazali na WhatsApp nazali o bengi ngai o joindre to sola ezamala mingi. Merci beaucoup vraiment en tout cas na Balandia et à Congo France beau s'abonner massivement derrière la caméra c'était comme ça Alain BCBG moko yangana lela mabe réalisateur na biso déjà Christian Kojo Okamange le bourgeois de Paris bambo teno yangwana Rifram la douce BM ma grande sœur chérie yende mokonza tayo grand Célan je vais boudou papa nanga Jean Socrate Maungu Jean Socrate vraiment bambo tebele maman nanga Antoinette Minoukou déjà partir à couvent wala bambo tebele Serge Amisi lo mami bambote ebele ayo yangwana Noël Ombeto bambote no déjà yangwana na lingaka bino mingi en tout cas ba balandanga Amos Kisangala vient nga mukolo lamba bambote no yangwana déjà je vous dis à la prochaine bisous bye.
Congo France. Biso na bango, bango na biso, biso na bango. Ekara Molai. France.com, site ya Tolo Masolo ya danger. Masolo ya kitoko. CongoFrance.com.